toyembi na kombo na Yesu. Amen. Biso toza fondation Saratola. Yango le to comment na bino on fait na samba. Tu va comment vous va. Ah vous en bana combien ah? Ah toza na bana 14. 14. Vous départagez on va âge nini na ba âge nini. Bon toza na une année 1 mois et demi. 4 ans matin. Na fille mère mon quoi. OK. Est-ce que vous vivez en Ndeni? Bon, tu vivras par la grâce de Dieu. Nandenge papa Fiston Koyame, na moi c'est maman Françoise. Ni bakanisa bakuzwa ikanisa osala eloko oyo soki bazwi bakanisa mpona biso mpona opesa na bonne volonté ya kosunga biso nde tovivra nde bongo. Bana oyo baza awa batangaka? Bana baza awa nde tobandi sika ekomi retard mpona classe nde ani oyo tobanda boye bakotanga. OK. Bongo mpona basoins médicaux soki babeli boza na hôpital moko ozwa bino en charge? Bon, na soins médicaux so babeli présidente ma Françoise na vice-président bazwa likanisi basola na polyclinique moko quelque part awa dans 3e avenue na biso ne tosigna contrat na bango bana so babe tokenda kuna baswanaka fin de mois babimisi so facture bafuti bino bien bemba biso vraiment bien. Boza na aide moko te ya fondation moko songolo to bato moko boye bayokana basungaka bino chaque année to fin du mois? Toza bango te. Te ba difficulté ni boza nango awa? Bon difficulté toza nango awa toza na besoin vraiment kosunga bano na sens que kolia na bango kolata na bango donc hôpital classe surtout classe n'est pas avenir na bango lobi sa classe de l'eau vente toza vraiment souci ma casse mutu voit qu'on on pas en charge que l'école mo bana matanga pour la bien na bango lobi ezala bien. C'est quoi provision na bango pour na lia? Ça en combien de temps? Provision na bango ezala ce qui maman akani so biloko esili la sali rapport que maman biloko esili a tuninga état de besoin nanga o bana ba séparant to bana ba ozala nango na komeli atindi ba biscuit atindi ngo ba biscuit atindi ngo ba jus bilfufu masangulo so biloko soto masango pour na 1 mois sac moko bon loso loso tout ça là 50 kilos pour 1 mois. Bon Sucre 4 chassés. C'est même tout ça les chassés moi quoi. C'est même moi ça chez moi quoi. Ah vous avez un courant bien et tout. Moi congélateur vous ba provision. Congélateur exacté. Bon tout ça ma mingi makayabu. Mbinjo, mayebo madesu. Mayebo madesu na mbwengi. Fufu masango huile de palme, huile végétale. Donc tout ça la mi yango ba munga ba savon de poudre savon yambuma tout ça ba spaghetti pour baza bana ba besoin le bilo nde ba baza libana ba biscuit pour biscuit na ba chaswana e bomba ba patko de bomba manango na ba jupe to bomba. Est-ce que le connaît ko ke bisa ba to ta yo to aide ni salambela un cri d'alarme moko papa to bazuta la yo. Bon biso awa na kata FF Samba souci na biso ezali ke lokola couple oyo bazoki ide kosala eloko mpona kosunga bana oyo toza mpe na besoin ya bato baya kosoutenir biso mpona bana bazala bien mpona kati na bana oyo totiki bango bakulu na bazali bafie baotema na balabala bazali mais so tosungi bango batanga balia bien bavivre vraiment bien nde mona ndako azalaka. Donc le but na kati na tout le monde ba présidente bazana ba président bazana ba docteur bazana ba avocat bazana soto négliger bango te ezala bien pe to senga aide na nyonso to zo pona te donc o se pete na tinda bilamba pona banda wana nzamba opambola na tinda biloko kolia to ba olia ba mo ba ganga ko merci maman nzamba pambola ba solo ebele de temps azolo ba bon tata na mopeli ko papa ba kufele azoyoka ezala bien donc aide na nyonso éponge TV nyonso o nyonso to biki na ndako bana basepela nango yango biso tozala ngo besoin. Ile onyo koloba na fondation Saratola. Na fondation Saratola na pesi merci d'abord pour la koya koluka biso koyeba ni tozala ngo besoin
po mutu mosusu mpe akoyoka na ye boye te kuna orpheline eza kuna me d'abord opusani pembeni oyoka biso masengeli na biso donc nzambe apambola na courage wana mpe afungo baporte ya bénédiction mpona ozwa oyo koya kocontribue mpona bana oyo eza mosala na biso nyonso tu nzambe abeza papa baorphelin mobala baveve donc na version mosusu nzambe alobi ke biso na elanga na ye na bandako na biso donc na bana autant tozocontribue mpona bana oyo seke tokoti na elanga nzambe nzambe mpe akuta kati na bilanga na biso nango nzambe vraiment amona yo afungo baporte ya bénédiction yo oza nani mpona bano ngai naza mama maîtresse na ovanda na bango nalalaka na bango kolia mama kuna nyonso edépenda na ngai merci balala combien de personnes basi toza babasi baza Suisse mbeto kaka non mosu ya libanda ok po mosu basu bakataka bana oyo babilamba na bango ok bambe balala Maintenant, tu allais très bien pour la banque. Ah, elle va nous envoyer ce fait là. Bon, bah, bien monter. C'est comme ça. kalunga abeti beta ndango te ye bisenga bana baza 17 mosu bakia 17 mibaye bakora kitoko wasoza babunga bakosibisa so mwana ye tobenga mpe bakende kokaloba Sois gentil pour le prix. Comment on a? kalonga komone naye